soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur la corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix d'un sans voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout tu as acheté les voitures mais construit les villas au 7e femme tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État osa vraiment moyibi avec les contrôleurs d'État très corrompus la République est devenue bananière biyubi pe eleki mbongo ya vente ya pétrole botika ko détourné mbongo ya nzete pa ekenda toyebi te mbongo ya impôt na douane mpo verse na trésor mbongo la mérite osengi décentralisation totale. Mbote bandeko balandi émission Bongwana nazali na esengo ya kozali susu liboso na bino mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission na bino o bolandaka na bokebi o elobelaka bino bo solo o ekendaka ko kundola ta esika likambo bomba na sali banga na mbongwana awa nyonso ebimaka na poisa pona mokolo ya lelo to yambi pona bino mwana mboka Pati Malanga oyo azali bongo communicateur ya parti Puna parti allié ya Union pour la démocratie et le progrès social parti chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na yende toko solo la makambo nyonso etali actualité politique tozomona actualité za ya koningana epai boye tolobe tokei na Congolité koto pe na ngambo mosusu ya est malgré état de siège kasi bitumba bato bazali koko bakaka na kokufa tokolobela mwa makambo ebele na kati ya émission oyo mbote na yo mwana mboka Pati Malanga. Mbote mingi Mama Rosette, mbote na bakongomani baso bakolanda biso bipai na bipai sans oublier ba diaspora baso ba ingelo mboka ngele na tombeli mokako swalongo nya na tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na musama la mwa kosala pona koluka kimia eba na koingiro tout etandia RDC na tombeli pe sulongo nya na leader ya parti politique na ngai son excellence monsieur le ministre mwana mboka Élysée Bokomwana Maposo communément appelé rescapé de débauchage longonya bisika ezwamiye pe to pesi merci na tambo konzekolo na choix malamu oyebi na kosala pona koyeba pe na kotombola mwana mboka Élysée Bokomwana aura ya vice ministre ya budget et salinga esengo makasi. Merci beaucoup toko banda émission na biso na sango ya mawa to ebiete RDC ou tuko perdre un grand homme baoba monene penza oye kwei oyo est affecté République démocratique du Congo Mobimba particulièrement chef de l'État mon mboka Pati Malanga impression na yo topé moi liloba par rapport ya liwa ya moko ya ba conseiller chef de l'État na kombo ya Kitengezu. Merci beaucoup Mama Rosette. D'abord na tombeli ba mes condoléances na ngai na famille biologique ya mwana mboka Kitengezu pe ya sonam na tombeli pe ba mes condoléances na famille politique na Mobimba oyo ngai na ingeli wana Union Sacrée particulièrement aussi FPI force ya ba allié politique ya IDPS oyo ekambamaki na ye mwana mboka Kitengezu na tombeli bango nyonso surtout ba mes condoléances sans oublier tata mokonzi ekolo parce que azalaki au représentant ya chef de l'État comme moko oyo azwaki vraiment ba responsabilité minene au kati ya siège ya président de la République mais ngai Pati Malanga particulièrement mwana mboka Kitengezu lelo oyo atiki biso nayebaki ye na période ya démocratisation ezali moko ya mwa oyo nayebaki ye na pouvoir ya maréchal Mobutu mais lelo oyo na pouvoir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ne na ko découvrir lisusu makasi koleka état que un fin stratège état que cerveau moteur la plaque tournante ya ba stratégie politique ya mboka na biso na niveau moko très élevé oyo en tout cas to perdre baoba ba souvenir nini yango ozana ya malamu po balobi moto soki akufa ta azalaki mabe mais baloba kaka malamu na ba souvenir nini ozali nango po na mwana mboka Kitengezu. Oui nazana ba souvenir na d'abord ebele ya malamu na moment oyo ya pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que alingaki d'abord bomoko ezala lisanga so ilelo o bomoni Union Sacrée oyo ezui en plaire c'est parmi ba
proche collaborateur Tom Konzekolo entre autres Kitenge Yesu a apporté quand même makaniswaye pembe na mokonzi mboka pona hotel saike pona ko sauver mboka oyo na réalité auto daki na yango ya coalition FCC Cash et sengi total samele na biso na union sacrée pour la nation congolaise pe atalisa ki ba directive na ye et na simawana etake autorité morale ya FPI force politique alliée de l'UDPS a tiaki maele noye makasi na FPI pona kotalisa bango ke na lingi boye bana kotambola na ndenge longo bani na limemia pona kolakisa toujours que bozali ba adepte ya Kondo Etienne Tshisekedi parce que FPI ozali force politique alliée de l'UDPS totambola toujours na vision ya Kondo Etienne Tshisekedi parce que tozala ki ba compagnon ya Kondo Etienne Tshisekedi dès son vivant et bati tengeli so lo ba moko ba ki pembe na Kondo Etienne Tshisekedi ba yeba ki moi secret belé ya Kondo Etienne Tshisekedi raison pour laquelle au monique atambusaki FPI wana na harmonie pe na bomoko yango moni po na biso akozala toujours gravé na mémoire na biso tokotikala ko bossa na été surtout que posa na ina nesila kité kolandisama na ba tweet na ye ya kitoko ba ndeko tout etongo midi poko pona kotalisa biso lobby ya Kongo ndenge kozala elongo na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokende na likambo oyo ezali kopesa bato pe mingi ezotungisa oyo babakana na lopoto ça fait couler beaucoup d'encre et de salive likambo etali proposition ya loi ya mwana mboka Noël Tiani sur la congolité lecture na yo par rapport na yango. Merci beaucoup Maman Rosette naza koyoka mwa mbilinga iki yeko ingila bipai na bipai kolandisa mana makanisi ya bai politique songolo pakala o moto na moto akosalaka point de vue na ye ezali mabete toza na démocratie mais ebelende bakomi ko kende trop vite en besoin dans le sens que bakomi trop agité kolanda na ba réaction na bango comme si ba ko banga comme si ba ko mona likambango et ko za mabomo pona bango mais nzoka nde soko zalika mwana mboka solo vrai congolais okobanga eloko moko te mais au monité mwana mboka parti malanga moi loi ngo eza on dirait ils ont visé moto moko to pe quelques personnes en particulier. Non, ils ont visé mon tout mon côté parce qu'il va dire que c'est lui qui s'est ça piqué connaît l'affaire. Il a visé mon tout mon côté. Les Cambodgiens nation ils ont se référer na ils ont se définir à partir à deux mouvements. Il faut retenir compte na yango. Notion ya liboso ezali espace. Notion ya mibale ezali identité. Ezali ba deux dispositions où ezali beaucoup plus important. Et lui kolobake na espace moko ezali na ba kondi bango. Ce n'est pas pour rien que autant qui mokili waye ayebaki ke na ba mokili wana na ba pays na ba bingumba wana e bozala toujours na ba kambi yango mais ba kambi wana ba kozala moko oyo ba wuti na kati ya ba ethnie ya bingumba wana ce n'est pas ba besoin mutu ya libanda nde ba pesi responsabilité mais ba chef coutumier wana bomona ba kambaka moko ya ba bingumba wana e ingelo kati ya ba territoire to pe ba district wana bazali moko oyo ba wuti na kati ya ba ethnie wana ba tribu wana kama ba chef coutumier ce n'est pas facile il faut ça toujours comme mwana ya mboka et soki lelo oyo biso totalisi pe makaniso ya biso kolandisa na kati ya mobeko likonzi koloba ete tolingi mboka biso Congo ekambama na papa na mama oyo azali na bana waye ya solo ba Congomani des Congolais de père et de mère et ina ngope mabete et imala mpona ko boya mbilinga iki oyo to ko monaka yango na ba réalité musu to ko vivre na mboka oyo mais ezali sujet mon côté oyo et ko koma sujet ya kotela ka makele etongo midi pourquoi non parce que ba Congo mais pourquoi seulement attendre ce moment to ko masiko kala wana loi na ezala kiteka kalelo pourquoi non kala mais balobi ke likambo ina tango na yango te ezali kaka moko ya ba proposition de loi mwana mboka Noël Tiani a proposé aye pa ya bakenibeku pona kotalisa bango ke non ngai pe na ligne makaniso ngai za nini tellement mboka biso Congo tuna ya kitaebele tokolinga ke non atala ba o ba député o ba sénateur o ba bourgmestre gouverneur soki parce que ce que botami de na Congo aux ana facilité pour acquérir nationalité congolaise il y a aussi d'autres dispositions il y a acquérir nationalité congolaise par acquisition mais des vrais nationalistes en mboka bazalaka o ba lobaka yusu soli yusu sanguinis de père et de mère et siko batomo lenge wana mona mboka Tiani alobi ke non biso lingi ko kamba vraiment mboka état que président de la République il faut aux ala de père et de mère congolais et ça na mabenge mabete et ça toujours les canis ndenge mo pe ba lo ebele o ya ko compléter na kati ya mboka biso ndenge mo pe ya proposer mais eza ko zela siko kaka na nzela ba
makeli mebeko soki bako adopter yango et continue na kati ya mobeko likonzi ya biso ya mboka mais lokola nano ezali adopter te tokoki kosalela salama makili lebelebele te mais ngai na boyi te likanisi wana ezali mpe malamu parce que tomoni mpe ke mboka ya biso Congo ba nationalité douteuse ba l'équipe bilé mais au moins il est un peu compliqué na moment où union sacrée azana no fragile azana no mwana oya bandi ko boka lokolo moko lokolo ya mibale atamboli nanu alendi penza te po atambola lokola mwana normal penza tambolo tinze azana no mwako meka ko mekola ko tambola na moment oyo ko bimisa eloko wana bozo banga te ke ko fragiliser union sacrée pour la nation. Non, likambo ya ko fragiliser zali wana te Maman Rosette alobi la loi est dire mais c'est la loi dire Alex ça dit Lex tokoki ko boya eloko yo et ko apporter un plus pour l'intérêt ba congomanité na mboka pa na Côte d'Ivoire na loi etali sur l'ivoiriété wana balobela ki makambo etali donc il faut à la pause à la déclarer ivoirien il faut à la de père et de mère oyebi makambo esale makakuna bozo banga te ba répercussion wana et leloko kitana kati ekolo Congo démocratique likolo ya loi wana toyebi bobo sepelisa moto moko to bobo gêner mutu to bo leze mutu songolo bolobi te to lingi to sepelisa mokonzi ya mboka atia biso peka mais bozui bo écarter ba deko mususu conséquence na yango est-ce que bozo yeba yango non likambo ya congolité ezali likambo ya kolobate ke ekoze moi préjudice to pe ba conséquence non Maman Rosette il faut koyeba ke non biso ba congolais ba vrai congolais to na droit ya ko jouir na mboka na biso na ba disposition nyoso pe ko gérer mboka au Congo etundi na kita o ezali na plus de 80 millions d'habitants o ezali na superficie à 2 357 oh le babenga quand même na carton benga 2 345 000 mais le comment dire au-delà superficie 2 345 000 siko ok de pesa mboka ya modèle wana mutu ayebi mboka wana malamu te vous voyez qu'il y aura toujours des inconvénients et des conséquences ata ko zala bolingo ko sala mais ko zala pas totalement na repose exemple ta moko to mona to landa ba film ya mwana mboka azalinde kwa bisote mais ana mboka ngele kuna Schwarzenegger commando a sala makambo minene na mboka wana États-Unis jusqu'à ce que aille comme gouverneur ya ville ya Californie mais atikala yite ko dépasser borne qui a le bakia comme un jour candidat président de la République non parce qu'il y a yebi sur sinaï sikauta azali mwana ya mboka ya solo te ya ngumba États-Unis d'Amérique et ndenge moko pe bana mboka msuwa ko ingi kata Kongo wa ba koma ba buku Barack Obama pe akonza azali 100% américain te mais non il y a des préalables et pesa qui est accès que les bana mboka ya ngumba États-Unis bandi ma ko voter comme président de la République ndezala qui respecté pourquoi ne pas ezala pe respecter awane non biso mboka na mboka ezala na ndenge ya tambo sina mo ya bango kolanisa mobeko likonja ya bango biso pe lelo oyo tomoni ke non tokutani na ba réalité belé oyo malamu to kata mboka oyo tokutani na ba bidongolo miso mitema likundu ebele o ba ko lakisa ke balingi Congo mena se balingi na ba Congo te ndeto lobi ke photo zongi sa sko Congo na mboka ba vrai congolais mais to yebi na biso pe ke belé ba beta tolo ba miganga ke baza ba vrai congolais mais to mona pe ba participer na mabe belé tozo mona o ba ko yibaka mbongo kanyaka leto ba ko yibaka buto lokola moi ba détourner des deniers publics ba o muso tiko détourner ba mbongo ya gratuité enseignement o lelo mokonza mboka tata mokonza école Félix ali biso gratuité enseignement mitema likundu bidongolo miso wala bi non ba hypocrite na ba scribe o to lingi angote ba combattre yango mais asa mwana mboka vous voyez qu'il y a un peu la différence mais ba tout muso romona que non même ba o ba ondongo maka na est kuna il y a d'autres généraux o to bi ke kwa asa mwana mboka mais to yoka bango na ba rapport à mapingi que ba participant na koteka ka ba armement ba munitions pe ba participer na ko soutenir nini accès à bitumbe za tout moment na kati ngumba c'est ça qui veut dire que non pour na biso to za na bosenga nde ya kimia to lingi ba dirigeant oyo ba kolinga Congo pe ba kolinga ba congolais parce que la majorité ba politiciens congolaises na bometo Maman Rosette problème eza kozanga kati na bango bolingo ya Congo ezate na bolingo ba congolais ezate la majorité ba politiciens congolaises ba koganga na bango bongo ba ko sala makendo ka basalaka mais ceux que ba continue ba percevoir ya pouvoir na bibonga wana ba yeba ka lisusu teke na bandai ko ganga na kombo ya Kongomani na bandai ko lela na kombo ya Kongomani moi ba difficulté to ko mona ndiango wana ya wamoni biso to lingi peu importe ceux qui ba lobi za vrai nationaliste mona mboka solo la kisa yango na bilembo ba acte palpable to mona yango
un linga Congo pe deux linga biso ba Congo mani zana bolingo na biso za kate ke moment oyo yo so luka poste oko bunda ndozo mona importance ya Congo mani boya ko soutenir ngai mais tant on continue ibonga bokonzi obosani ba Congo mani ya omwe na sima mikolo na kosenga loi moko basala yango pona ko yeba na ko suspendre même existence ya parti politique au kata mboko Congo parce que tu comprends que même ba parti politique yango belé ko yaka pona ba intérêt personnel et égoïste et ko yaka te pona ko sunga Congo et ba politicien pe et belé ba ko yaka ba pona ba intérêt ba personnel ba ko yaka te pona ko sunga ba Congo mani moi mboka parti malanga to banzi était bon poto moni moi qui peut ba député pe mini ba ko tombola mongongo bon loi ngo to éviter soki ba ko lekisa ngo soki ko simba soki pe ozala ndenge nini donc wana lokole communal na niveau à parlementaire to éviter soki et ko makino na suka to kende na ngambo ya est ko le Congo démocratique et pas wapi bande ko na biso ya Goma bazali na pasi ko utana séisme ko utana volcan to zali de cœur na bino moi maloba moke pati malanga na likambo etali ba atrocité to pe makambo nyonso ezali ko salema na ngambo ya Kivu kuna. Merci beaucoup. Ya liboso likambo ya volcan ezali parmi biloko oyo babengi calamité naturelle. Donc toko kite to luka ko politiser yango ndenge ba politiser mususu ba komi ko sala yango sujet. Je vous dis parce que ba telemela ki balobela je na bonga ezala ki moi suivi to mona ki pe bato ya oh basalera OVG abatu balandela ka volcan balobaki ete bakokaki lisusu te po bazalaki kozwa misolo te sala ki 7 mois déjà biloko ya modèle wana nde toza kuboya l'air moko parce que eloko esalemi wana na niveau ya Goma éruption volcanique wana ezali ba biloko moko tropesa exemple lokola ba tsunami ba inondation c'est normal ezalaka na ba milliers na ba lien nango esenge salima bongo mais na oyo etali volcan oyo euti kosala éruption depuis 2002 il y a cela 20 ans depuis 2002 et baka na kosalima loko lolenge wana et lelo oyo pe ebi na kosalima mais est-ce que mesure nini oyo l'état congolais azwaki pona koyeba na kozwa ba disposition sécuritaire devant ba citation ya lolenge wana yango monike boye ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi et la kisi pona biso ke ende fona ko changer ba données kozongisa mboka na nzela pe ko mema biso na forme ya un état parce que na monike mboka oyo uta ba régime eleka ezalaki na mo état te comment tozalaki ba capable ko ba ko mais basali 7 mois bato a OVG basali 7 mois bazora misolote pona ko ba kolandela penza volcan na ndenge ba montagne wana kolandela ba volcan na ndenge segeli basali 7 mois no ko yebisanga te ezalaki na époque ya mokambi ya liboso mona mboka Joseph Kabila Kabange non likambo ya mosolo il faut ko yeba ke non tout est budgétisé bako bimisa mosolo kolandisama toujours na ba disposition oyo et koyeba na kopesa na responsabilité tant konje ko la pesa ki na gouvernement et gouvernement koyeba siko kotala kolandisama na ba disposition na pona koyeba nini oyo to koyeba na ko disposer pona bandeko wana oyo bazali censé ya kolandela makambo wana ya volcanique mais ba ko bimisa mosolo ngo na loyenge parce que le quoi na loyenge volcan pele et surprendre population to romi ko kende ko beta porte pa ya ba voisin na mawakutu na motema ya ba fongoli ba yambi bandeko mais tobo ya to linga ezali na surprendre bino na kotia misolo pa ya batu balandela mosala na lopoto balobaka papa vaut mieux prévenir que guérir mais qui moi prévention ane salema ki meto ndimi to ngato mati bato bafandi boye pour surprise mais en réalité on dit déjà que non l'état congolais c'est à qui ba disposition na ya mais pour na koyeba toujours ndeni ya koyeba na ko protéger bande ko biso oyo ba otu kokutana na mbinga mbingo to komela bango mais problème na biso ezaki to kosenga toujours na gouvernement oyo bazo ba disposition moko sérieux ba disposition sérieux dans le sens que nini ba yeba na kozwala na obligation ba résultat moko oyo et kozala palpable quand na ça nini ba yeba na ko mettre ba disposition sécuritaire na ba disposition ya développement na ba disposition ya souveraineté nationale oyo ko bana ko sala ke non e bana ko protéger bingumba biso nyonso liboso na makama songolo pakala oyo kulika kokumela biso kati ya mboka biso parce que to comprendre déjà que non uta ko kamala mboka ona ba régime passé batikala ki jamais kozwa ba disposition malamu mpona ko sécuriser population ko lanisama na ba réalité oyo ko yaka kokumela biso na ba biye na ba mibu oyo ko yaka kuna
et na yango wana to bandai komona lokola pays na biso Congo ezaki vraiment considéré comme un état. Mais cette fois-ci na boye ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi to moni quand même makambo kum ko na molongo pe na nzela oyo comme ko sala ke non mboka biso ela ta langue ya ko ezala considéré comme un état ya solo pe to za na kondima ete na sima ya mikolo ba disposition oyo nyonso ekoyeba na koyeba na kosila pe kinya ekoyeba na koyingila bisika wala nyonso tata ko konze ekolo na pouvoir na ye ayete pona koluka mabe et continuer ko ingi lokati ya Congo ayete pe pona kondima ke mabe et comme ya toujours ba Congomani souci wa ezali kimia ingi tout étendu à RDC souci ya ezali ke peuple congolais baza na kimia mais o nzambe abongisi biso toza na makasi ya mboka pati malanga kaka na totikali kaka na ngambo na est kolo Congo démocratique wapi ba groupes armés ba bomi une quarantaine à ba civils en plein état de siège na Ituri impression na yo. Oui, ngai na likambo oyo na itu koyoka na ba ndeko biso ba uti susu ko koto kati ya mabele ko lanisama na likame komeli bango na kondongwa na oyo tu ko lekali susu na ba groupe de rebelles oyo ba ko continuer toujours ko massacrer population to yebi déjà que état de siège essayé to yebi déjà que Bingumba Nord Kivu na Ituri et komi na maboko ya mapinga l'armée na la police nde ba ko kamba yango mais toza censé ya kosenga toujours na l'état congolais ayeba ko équiper bango na ba équipement nyonso valable na o etali pona bango bayeba na kosala musana ndenge elongo bani et l'état congolais ayeba na kotia misolo makoki o elongo bani logistique o eza valable biloko wana nyonso ba équipement wana bazala bien équipé pour que et permettre na bango basala musana ndenge elongo bani pe bayeba na ko travailler à une étroitement collaboration na population parce que ceux qui population ala ko collaborer étroitement na mapinga ya bisote ne mo bisika o mbeba e ko kotaka mo bisika o komona ke iki équipé e ko salemaka afin que bidongolo miso mitema likundu oyo bazali wana ba ko bengaka bango soit disant ba rebelle te ba terroriste bango ndenge bayi wana ba ko lukaka toujours moyen ya ko semaka trouble liboso ya population bandengwa na kande bango na bango ba soda pour ani toujours kaka victime e ko zalaka population o kolanda bango na bokebi po kotala ke non ezali na yango bato ba yewana te pona koluka moyen ko botolaka to ba mboka koluka moyen to ya ko conquérir ba ville non ba yeka ka kosala ba sabotage etaki ba terroriste mais nazana kondima ete boye ya état de siège maso ko zonga na kimia pe kimia ko bana ko ingelo kati ya bingumba biso wana parce que ba konja biso ya mapinga o bazali wana ezala ya police ba lobi ke toza déterminé ya ko bana ko mettre fin na fléau oyo e ko tangwa butu kwa moyo okati ngumba este kuna mwana mboka pati balanga tolobela mwa mokeli kambotali réforme ya commission électorale nationale indépendante wapi la muka azali ko menacer ko activer article 64 contre assemblée nationale soki makambo wana et salemi malamu mingite olobini ni na makana menace wana ndenge la muka telemeli article 64. Merci beaucoup. Ndeko bandeko abiso ala muka bakosa makelo bango na libanda e na molongo te. Basa la makelo bango na kati ya ndako ya ba décision o nyonso tu ba ko sangana pona ko yeba na kopesa makaniso bango kolandisama na réforme ya seni pona ko yeba na kosema na ndenge longo bali pe na limemia. Meta ba ko tsaka makelo bango libanda ba ko tsaka makelo bango libanda wana e ko laksaki e ko ngabiso na solution moko te. La preuve est que non, même l'ingomba union sacrée, même l'ingomba au monsieur c'est ngambo opposition, FCC opposition, et là même bande quoi la moko bango ba ko boya ko comprendre, mais baninga déjà bazonga ki nanjela pona ko luka ba yeba bolai bwalikambo pona ko ba disposition nini esengi ba sala pour que réforme wana esa manandenge longo bani pour que ba o nyonso ba ko la comme ba kambi ya institution d'appui à la démocratie oyo biso nso tobengaka yango seni ezala na ba bon dirigeant oyo bakozala wana pona intérêt ya peuple congolais oyo bakozala wana pona ko répondre na volonté ya peuple congolais afin que cette fois-ci toke na ba élection moko démocratique et transparence na ba niveau nyonso tozala na ba kambia solo ya seni oyo bakoyana ko répondre na volonté ya ba congomani pe tout le monde a que cette fois-ci tous un fichier moko fiable ya malamu mais ngai butu lokwa moi na ko betaka toujours c'était que même si réforme ya sene ko bana ko salema mais poto ke na mapona ya malamu esengeli na to kende na motango oyo bino na lopoto benga ka recensement
parce que ceux qui motango esalemi nde ekosala ke toyebana koidentifie nani ayi kongomani nani pe ayi kongomani te toyebana koidentifie mibali bayi bokama boni bamama pe basi bayi mokama boni toyebana koidentifie bilenge basi pe bilenge mibali bayi mokama boni toyeba pe na koidentifie bapaya bayi mokama boni okati ya mboka biso nde wana ekosala ke biso moko toyebaki bakongomani toyi motu ya boye soki tokei na maponami tokozala na difficulté te yango moni ngai susu ya ngai na koloba ke soki makambo ya bareforme wana esalemi na limemi mpe na molongo me bozongisa nano biso ava tokende maponami tokende na recensement pour que toyeba sikoyo na kodéfinir bavrai kongomani mpe toyeba mpe na kodéfinir bapaya bayi motu ya boni okati ya mboka ya biso Congo. Tout kaka na likambo etali débat sur les réformes électorales tomoni pe bandeko ya FCC bazali ko revendiquer poste ya rapporteur ya CENI ngai koyoka bandeko ya FCC bon na yebaka ko définir moi kombo ngo malamu te kolanda bango na makelele ya bango ba ko continuer su ko salaka na o etali bibonga ya ndako ya CENI et que ça l'engaille moi pas si peu mawa aussi longtemps que va luka makamyo c'est le kanandenge ya limemi ape na molongo bango ba dirija kimboka o pendant 18 ans bazana leçon à couper sa bisoté bazala ndé tranquille ceux qui ba ko revenir na ba poste oyo eza couper sa bango accès na kozwa yango bazela yango na kimia na limemi nyoso mais ceux qui ba ko mema ba ok na brutalité to na prespetor ba ke non biso le fait de poste intel wana ina molongo te parce que ba dirija kimboka oyo dira 20 ans ou 21 ans si je m'abuse pas to tikali komona mayamala mute o basala ki okati mboka biso ko lanisa même na nzela ya CENI et pour na biso cette fois-ci to lingi makambo ke na ndenge malamu pour que même bango bandeko wana ya FCC oyo bengi wana ba sentir cette fois-ci que non tala mapona misiko ndenge esalimaka na molongo pe na limemia Kouel la bango kaka poste ya rapporteur salema kabino pour rejoindre la muka tango lobi makuna mesale marana ndenga bosolo c'est que wa liboso pesi mona mboka Martin Fayulu raison non ngai nazala likambo ya kolobelaka Martin Fayulu awate parce que Martin Fayulu azali lokola kwanga ya fioti matiti mingi bao bayisaka munene bango nesi bazongi na nzela toza dans temps kolobelaka ete biso tolobi ke maponami ya 2018 esalema ki na yango na molongo mais na makambo mususu kendaki malamu te moi on doit malanga bilongo monsieur Kamuté na bombela hote le ko la élection à niveau législatif et provincial ezaki na molongo te to monaki vraiment bo sambulu makasi même les kamboase wana ngana yi d'accord na yango te na kolingaka te to kende so na mapona na 2023 na makamboase non peut-être linga cette fois-ci que ceux qui va voter mboloko pas bimisaka mboloko et c'est qui va voter mboloko que bimisa sombo wana nde boko na biso to ko boya ka yango ça fait moi ba indice na cesse ceux qui osent non na ba niveau ya ba na niveau ya provincial législatif to mona ki ma kwakoso mais na niveau présidentiel le corps va kongo mani ya bango miso daki mbawana communauté internationale moi kuna nde erreur sale makite kuna makamyo se genda na transparence pe na vigilance ya bo mona yike non choix ya Congomani oyo yaki likolo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi et baki na kolata nzoto o même ça qui sa yobité ma bino nyonso ba Congomani mwana mboka Pati Malanga tokene mo moke na likambo etali justice likambo ya mibeko tomoni inspection générale des finances IGF ezali ko soupçonner ba dirigeant ya Congo Airways na ko détourner 23 millions de dollars. Oui, merci beaucoup. Ngai na kopesa na longonya na mwana mboka Gilles Alingeti azala toujours serein, décisif et déterminé na musala waye abanga motote atosaka ka batu mais asala musala na ekolandisama na mobeko likonja mboka biso ndenge eza kopesa impifo na département oye akosime comme responsabilité toyoka autant de détournement na ba service ebele mboka biso toyoka ya ba somme ba millions de millions peut ko continuer ka koyoka yango. Mais IGF nde mutu azali censé akobimisela biso bolayi bwasinga ya makambo nyonso oyo kolekaka na ba régie financière ya mboka biso na ba entreprise songolo pakala oyo ya l'état mboka biso kino même na ba ministère oyo yo uti koloba na RVA e ine makambo bosambulu to mona ki liboso oyo mususu azalika moko ya bakambi ya bango na RVA te na Congo Airways
tomonaki na RVA ye wana Abdallah aza wapi okati ya boloko mpona nini baconstataki mpe toujours détournement kuna ya mosolo lelo na Congo Airways bayebi na kokonstate lisusu détournement ya mosolo kolangisa maka na baketi ya nani ya IGF mpona biso tolingi nde transparence esalema balandela mosolo wana na bolai mpe na bokebi afin ke mbongo ya bacontribuable congolais bana komonana parce que baavion wana ezali baavion oyo basomba yango na mbongo ya bacontribuable congolais et bao batia bango bakamba baentreprise wana Congo Airways soki lelo baza bakongomani bakotia mayele na bango mpe na koservir mboka mais ntango bango bakomi kotia mayele bango na kanyaka mpona koyibaka bakolandela bango mpe mosolo ezonga biso kutu mpona ngai pati malanga soyo bacongolais nalingi te ke bakokangaka bino mais bokozongisaka mosolo te ngai wana azali d'accord na yango te d'abord bino bato bakokangaka bino wana bokokendaka bakokotaka boloko na nsima na bino mosusu na besoin ya mosolo alete zonga bakangi oke kosala boloko kaka nsima na yango babimisio mosolo ezongi te wana biso tokolinga bongo te pasi bakongomani bamoni kolandisama barégime nyonso euti koleka boye yango na mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo toza kolobaki azali sauver ya bakongomani tolingi nde tomona quand même changement yango tokomona na mosala ya IGF mpona kotalisaki mosolo ya bacontribuable na baoyo bakodetournaka soki bakangi ye balandela mpe batrace ya misolo yango elekanaki pour ke barécupere yango eyebana kotombola nkita ya biso pour ke bakongomani nyonso bayebana kose retrouver na kati ya mboka bango mwana mboka Pati Malanga likambo etali kini bopeto toloba mpe ya biso boko ata biso moko bacongolais tozaka mpe ata na mwa culture wana omeli mai ozwi ata molangi na soko omoni oza na espace na sac na yo te osimbi yango ata na loboko soko oke ebwaka na ndako no toke esika omoni poubele eza obwaki olie mwa biscuit olie mwa bombo zwaka sachet na yo to mpe epake na yo wana kanga yango mwa liboke kotisa na kati tomema mbongo na biso moko mpe tomema mpe changement topesaka kaka responsabilité na bakonzi ya mboka te ezalaka kaka te olati obimi kitoko mais esika ofandi fulu liboso fulu na nsima tobanda nano biso moko kokotisa makanisi wana na mito na biso avant topesa bakonzi faute mo bafulu wana soki biso mpe tosimbani loboko na loboko lobi Kinshasa kolata mpe elamba ya sika elati langi mosusu elongwe kinbo soto ezongi mpenza kinbo peto na ndenge mpenza ezalaka na ndenge ezalaka kala kin label. Par là je voulais dire tokende nanu na likambo etali kinbo peto tomoni mbula matari yenguma mokonzi Kinshasa mwana mboka Gentili Ngobila a suspendre 4 bourgmestres ya ville province ya Kinshasa pour na non respect ya kinbo peto. Tomoni na mokotanga ke mwa ndambo ya ba commune ezali commune ya Kinshasa tomoni Matete Nsele au total bazali 4 Bosoto Salongo Sale Makate et comme soki chef du quartier leki abeleli bato mosusu bakoleka wana na sima asali lokola moko ko sabimisi mwa mosolo fini esili baleki bakangi miso makambo etali ba curage ba caniveau za ba balabala mosusu soki mbule beti ba canalisation bongwani nde ba décharge ya ba immondice ba maya ba fosse septique curage ba caniveau sale makate motozo boka matite sika olingi impunité wana nyonso nde esali ke ba bourgmestre pe bazolandela te nde etidi mwana mboka Gentili Ngobila frappé makanisi na yo. Merci beaucoup. Makambo eko lekokati ya Ngumba ville ya Kinshasa eko sala ngai mwa pasi na mawa. Biso ville ya Kinshasa toza na malédiction makasi na kolela kai pa ya nzambe. Ko babongo to la kela ville mabe na lobi yango pamba te parce que Ngumba ville ya Kinshasa eko za na chance te na ngolu te na grâce te ya kozwa bakambi ya malamu oyo baza na souci ya bakongomani okati ya ville ya Kinshasa. Nyonso to ko sibiro parce que toza na ba dirigeant malamu te na ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa ezali ko bénéficier na ba dirigeant malamu te. O balati souci ya ville ya Kinshasa te. O baye wana pour ba intérêt na bango personnel. A côté la biso ba beaucoup merci ba pour ba intérêt na bango personnel. O ba ko sala peka ka makambu lienge be na ndenge ya lingi. Mais ba ko sala na volonté à peuple te. Ce qui réellement ba beaucoup merci ya tiaki. Ba ye na vision na philosophie ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. To tika la komona mabe wana te. Et le quoi ngam tuluko nga Pati Malanga so ba congolais na commune nga limité. Yo pesi nga limité na diriger yango. Mais je vais me couper à 1000 morceaux. OK na 6 mois ya pamba il faut
ba sentir que non sommet ba congolais yo na dem tako kamba commune limité maman Rosette na ko le bande bo sembo parce que on to komona bo sambu mingi pe ba na ba famille les mingi o baloba wana ce sont les hypocrites ba scribe ba pharisien ba sadisa ba ko le kalanzela etando eke ba ko sala publicité na yebisi yo bililu wana un jour wo tuna nga pati balanga na sika ba ko pesa ngai nga na za hypocrite te na za scribe pharisien te nga na za vrai congomani na yebi passe ba congomani na leki na souffrance ya congomani soki bisiko boko tia ngai moko na sali wana 3 mois 4 mois na ko quitter na ko démissionner na ko la sentiment tika pona lia ka mbongo ya ba congomani na renye na ngora sa na ngo folie non babi so sali ke lo ko na mbongo na yo ba ko tia beaucoup mais vous êtes capable de ko kokate mais tu dois démissionner ba ko tia gouverneur vous êtes capable de ko kokate mais vous devez démissionner mais yo ka ba ko tia ba gouverneur ba beaucoup mais ba ko sala lo ko mon côté ba ko accompagner ta mo konzi ko na mandat wa ye moi na mboka Gentili Ngobila il faut que changement de mentalité zali cadre mobimba ya gestion il y a des préalables et des procédures comme mayango pour que Congoman aide que naza sous censité ya kuboka chasser al busanda kunangai ya kuboka moi salité a wana ça le kunde comme al busanda kunangai il faut éviter yango il y a les préalables et les procédures il faut organiser la disposition malamu comme des campagnes de sensibilisation ba campagne stratégique ya minene o ko sala ke éveiller conscience ya ba Congoman particulièrement biso ba kinois yo ko tela biso beaucoup mestre o ya fana même na commune wana te beaucoup mestre a utile na maluku boye ko tia a diriger commune à limité beaucoup mestre a utile na ngaba a utile na makala botinga a diriger commune à limité toi diriger lemba il y a yebi périphérique ya lemba ya limité ndenge zalaka commune na limité eza na autant de quartiers ayebi yango citation ni biso vivre na limité kingabwa mombele mososo soko pao soki mbule beti tolala kandewa likola batoli ya yebi yango bon mutu abota yo tie beaucoup mestre wana akotala makambo na ndenge nini babomisela biso poids lourd epai ba japonais basalela biso poids lourd koma langi ya motani ya kitoko ya sika kubanda po matete tiga central mais biso o toza ba habita commune limité o toza ba bénéficiaire ya poids lourd wana kubanda po matete ti okoma na libongo ya Apollo na ndolo libongo kende kotala ba caniveau na ndenge komi et bouché totalement 100% et comme salité bosoto ba ko lobani o ba japonais nde ba banda ko yako sala nini ko sala musala ya ko ba sala ibila ba banda rolanda ya ko supela biso su ba caniveau wana o monte ke ibo sambulu mais ceux qui te na beaucoup na malamu ndi alinga kalata souci mutu liboso ya ko lobaki fana lande loko wana pour que na ba ko ngingisa commune wangai lelo o ya changer 4 alongoli à suspendre 4 beaucoup mestre ko landisa mana musala mabe wa ko sala kaka ndenge moko na ye ndenge moko na yengu bila kolanisa mana musala mabe ba ko sala ka ba ba ko sunga ko accompagner tam ko nzekolo na bususu pe na bulungu za na mpona ba Congomani mais est-ce que bato ya ko tia ba ba remplacer ba beaucoup mestre wana ba ko sala ya malamu selon volonté pe na souci ba Congomani ndesi ka to juger yango na parce que soki ya changer ba beaucoup mestre a tia biso ba beaucoup mestre souci o ba ko yaka na même et ça le liwana ya bo sambulu ya bandeko ba utai kolongola mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ngande na akolela mai na miso tongo midi pourquoi pour na ngumba ville ya Kinshasa o tozo lokola nde mal chance na ko yebate soki to sala nini ba dirigeant nyonso ba ko ya ville ya Kinshasa ba ko sungaka ba Congo ba kinoite ya particulier ba ko sungaka biso te ba bengaka mboko kini label etikala kaka ya histoire à l'époque mais lelo oyo to yebite nani ya kozongisa biso na kombo wana elata nzoto to monaki balasaki kinbo petu ezaki na ngo slogan ezalaki na ngo utopie ezalaki na miso chef de mais je vous dis mais tout mo konze ekolo ayaki ko accompagner œuvre oyo eza na mandat na ye mwana mboka nyonso akokamba différentes bisiko ya ingeli oyo gouverneur oyo beaucoup mais c'est le misalo ko sala pona ko accompagner toujours vision ta mo konze ekolo tout mo konze ekolo azala pona ko zama boko polele pona bino tengo ya la seki mbopeto miroir siège ba institution ende awe ngumba ville en Kinshasa tout mo konze ekolo bime o nde malamu te balingi siko basala nini bazongisa kisasa zonga na ndenge ki label mais njokande bayaki na bango ko sala utopie ko sala nde théâtre mwana mboka Pati Malanga kaka na likambo etali totikali kaka na kati ya ville député provincial Mike Mukebai akendeki to pe azali ko dénoncer escroquerie o ya benge yango bongo ya mbula matari yengo mokonzi Kinshasa pe Gentili Ngobila mbaka na likambo etali réhabilitation ya marché central
alobi ete likambo wana ezali nde escroquerie kouta epai ya gouverneur Gentini Ngobila azali koganga o effort alobi akokende kuno akenti na bazuzi bakata likambo wana. Merci beaucoup Mama Rosette kolanisama na motuna wayo na oyo yo moko lobi toyokaki yango que cour de cassation a sollicité déjà autorisation de poursuite contre mwana mboka Ngobila. Mais ngai vraiment nazaka mwana babengaka nini moi réserve muke parce que la constitution ezali ko garantir indépendance et la justice en tant que troisième pouvoir constitutionnel en mboka na biso tozali bongo na pouvoir exécutif tozali bongo na pouvoir législatif et pouvoir judiciaire biso to évitera ko sala ba discussion na likambo etali vraiment justice en mboka biso parce que pouvoir na biso ezali pouvoir o finance la état de droit na mo bon tozaka mona ba réserve lukola déjà likambo ya mona mboka Gentini Ngobila et c'est comme au kati ya maboka bazuzi ya justice ya mboka ngai pona ngana ko senga kaka justice ya musana yango justice ya musana yango avec toute une transparence et c'est la musana yango emonisa biso réellement que non bisika ombeba ingeli bisika ombeba ibatami pour que toyeba ko comprendre moi bolai ya likambo yango na ndenge o mwana mboka Mike Mukebai aibaki na kofunda yango pona yango nazamwa mukena ba réserve parce que j'ai confiance en notre justice et justice on a la confiance na yango te uta ba mibu eleka ebele boye ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na ngonde ya pouvoir Congo et pesa ngai moi sai na esengo ya kosala siko confiance na justice wa biso na yebi ke justice ko sa musana on a limenya pe na transparence to koyeba ba vérité parce que le Kamba ville ya Kinshasa bosambulu nyonso ekoleka na ville ya Kinshasa na makambo to ba kosalaka to kozala mo na ba réserve mais to kosenga nde justice afungola biso vraiment bolai bwa likambo oyo parce que to moni babuka bazandu basala boye bazongisa boye balingi bamemela biso zandu ya sika ya modernité na lolengi ya bazandu ya poto to boite mais ba garantie ni obosali pona ba kongomani oyo bandai ko bénéficier na kati ya zandu wana ya munene vous voyez que tout monde qui m'a babiloko wala nyoso tout et ça qui biso moi passe na mawa mais tozana ba réserve kaka ni nazo bisa ya omoninga na boîte na sali kaka confiance na ngai na justice nde moto ekobimisela biso vérité ya kambo tokomi pe kokene na suka pona kosugisa émission na biso ya moko ya lelo na moni obeti sete na likambo etali état de droit kasi likambo moko ekamwisaki semaine passée tomonaki ba militant ya UNC pardon elongo na molongani ya mwana mboka Vital Kamerhe pe na bana na ye basalaki marche pona ko soutenir pe kosenga libération ya oyo azali bongo président ya Union pour la Nation congolaise kasi répression wana tokoki kobenga yango état de droit te bato ba sala marche pacifique ko beta ba gaz ko brutaliser bato bazoki bato état de droit ngonde ya modèle wana Kamerhe azali partenaire politique ya UDPS. Mama Rosette balobi la justice élève une nation ngai na likambo ya justice na lingaka te kosala na ba débat ebele ndenge to ba toujours ka mikolo nyonso na makambo o état justice ba politique esengeli baye baboye komi kotisa na kati ya likambo oyo déjà za na maboko ya justice e ina molongo te e ina ndenge yenge benite bino bokende ko marcher pour na likambo oyo déjà si za na maboko ya bazuzi na maboko ya justice pour na nini wana bokomi ko luka ko politiser justice wana siko bokomi ko luka ko politiser justice et biso to boyi to politiser justice to tika justice la kaka indépendante et dans la naître au milieu du village comme ça et ça la musala wa yango na molongo pe na bokebi baso mwana mboka Kamerhe esi ba condamné na premier degré ba kongomani baso boyebi kolandisama na bambeba oyo bayebaka na komettre yango likolo waye quand bien même ba ko baka ke innocent to boité mais qui innocent waye o ba ko baka so ki innocent boko pouvoir rendre pas bazuzi boko pouvoir ngona ko marcher kata au moins que on a beaucoup ko politiser sur justice le coup a déjà ba condamné na premier degré le lot de ceux avait commis na appel justice ba ndia ko sa musana yango ba bandi déjà continuité à procès wana to lukasiko bo memande ba épreuve et ça ko prouver réellement que non
mwana mboka Vital Kamerhe azali na ye innocent kolandisa malabambe banyonso na bakisation batiaki likolo aye wana simuma la justice akoyeba na kotala ke non tala ba preuve yango en tout cas to condamnaki ye par défaut tout ça nini koyeba na mais ça te comment ko marcher wana eza na molongo te. Mot de la fin pour to komi na suka ya émission ya mokolo ya lelo. Oui, merci beaucoup. Le banga suka kaka na ko yebisa na bakongomani basala toujours confiance à tata mokonzi ko le mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ko la nisama na souci pe na bolingo aye oza na wakati ya mboka biso pour na koluka toujours kimia ingi lokati ya Congo pe bakongomani ba se sentir à l'aise na maemaso oyo ko lokati ya mboka biso mais ba politiciens congolais na ko yebisa na bino boza na bolingo ba bakongomani boza na bolingo ba bakongomani boza la kana souci na biso teke tango ekomi na tango maponami na tango anini nde boza ko solliciter kongomani aya kotia bino maboko mais ceux qui bokomi pe na perso ba pouvoir bola takande souci ya kongomani tolingi le peuple d'abord et la tanzoto le peuple d'abord pour la tanzoto bino nyonso ensemble ba institution mboka Congo il faut boire accompagner tata mokonzi ekolo pour que ayeba na ko respecter moka ba promesse soyez ou a prometaki ba kongomani ke akozongi sa sourire au kati ya minoko ba kongomani tango akokoma perso à pouvoir Congo boni bango bazali pembe ayeba kolinga kosunga ete ba hypocrite ba scribe ba pharisien là ba sadicien. Merci beaucoup mwana mboka Fatima Langa, un grand merci pour na koyandula na invitation na biso ya mokolo ya lelo bandeko balandi to rappeler ete to embaki pona bino mwana mboka Fatima Langa, communicateur ya Puna, parti allié ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Bokuse. Un grand merci une équipe technique au basungi biso. Merci Koupar Bola, Freddy Takidi, Maïka Mwaka, Suleiman Boyo. Merci Guy Poutou, un grand merci Nabino Nyonso Bolanda Kabiso à travers YouTube, il y a Canal Kin Télévision, émission Oyobozo Yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30. Merci Nabino Baye Bosso Bozalaki Kolanda Biso Uta na commune Yamasina botika la branché Elongo botika la branché toujours na Canal Kin Télévision Télé Vérité. Tu as acheté les voitures, même construit les villas aux 7e femmes. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État, aux vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière, Biyubi et Leki. Moya vente ya pétrole, botika ko détourné. Mbongo ya nzete pa yekenda toyebite.